la chaîne qui vous édifie. Que je vis. Namoni bat ba okata bango mitu. Namoni ba mama zole mama mwana zole la mama ni mama babomi. Namoni bat ba okima na zamba. No kima na zamba muswa nyati nyoka suye. Namoni muswa alalaki na maya zo bata mabako bomete ngando aweli siye. Namoni batu mboto na kata ndako batumi bango moto directement. J'ai commencé à pleurer pour dire que bato yo basala nini, bato baboma nani, bato babotama pona ba souffrir pona nini. Et pourtant tout baza bandeko na ngai. J'ai commencé à prier pour ces gens-là. Namoni batu na bifundi na mutu, bazo kende bisika ba kende ebanite, batiki nyonso tu, basoso na bazamba. Namoni ba rebelle bazo sepena ba nyama na basoso bangulu ya batuana. J'ai commencé à demander à Dieu. Namoni batu ba meni ba biloko na mutu. Bisika bo kende ba yebite. J'ai commencé à demander le Seigneur, Seigneur, pona nini bato yo bazo souffrir boy. Pona nini bato bazo solution te. Pona nini bato ba lelela boy, ba pesinga solution. Bebi singa mboka na yo Congo. Eza sous la malédiction. Tout semble la peau na mboko. Deuxième message. Nemone ba papa, ba mama, ba na basi bilenge. Bazole la misala. Namone ba mama ba bota bana. Mwana bota mime mwana komi na 4 à 5 ans mwana lobate. Namona ki bat bazole la ba difficulté o ba mona. Namona ki namone ba veuve bazole la pasi. Batbola mikanda batanga namoni batanga na kina stade. Mutuna problème na ye. On dirait kaka na conférence. Mutuna problème na ye. Namoni mutuna pa namoni mutuna problème na ye. Batanda miebele. Alors, namona bazo bisangai kende kwebisa mutu moko banda komata. Akutana mokonzi. Namone mutu moko avandi na kiti ni ya bokonzi. Natuni me bato bakozwa solution koma pona ni bato batondi na kata problème bato batondi ebele boye. Abi mwebisinga muna mutu ana problème na ye. Mais okoki ko sala ke bazwa solution. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonjour, bonsoir, shalom, bisika bozali. Nzambe ya lola Yesu Christo de Nazareth o tolinga kamakasi a pambola yo. Eza par hasard te o se retrouver o tombe na image oyo o tombe na makambo yo libos na yo sambende atindi yo bien-aimé o vanda oyo kamakambo message o eza ya yo ya ono senga na yo ke nango na suka parce quelque chose ya malamu izokot na vie na yo nzamba lingalo belo bien-aimé nazo banda vraiment directement na message vraiment na pomo nzamba ninga ndimite kuta na moment oyo na pesi merci parce que lui le maître de temps et maître de circonstances yenda nzimaki moment otokuta pour ba chaîne ezebele ba vidéo ezebele mais yo nzamba orientos alors ils a pas hasard. Premièrement bien-aimé nous je dirais moi pour na kocha na pluralité nga musana nga izaka onza mapesa nga kusambela pona batu pe kusambela pona mboka alors kusambela pona mboka nzambe alaksaka ba message soka laxité toi ko formulité nati ça fait beaucoup de temps na l'équité pour nous bakena moni parce que na mona ki na ngaité mais lorsque j'étais en train de prier j'étais en train de pleurer pour le cas de mon pays na ensemble la banane na prière des heures et tire na 5 heures na ensemble no les lanza pour les kamambo kananga nzambe mboka oyo nzambe batu bazokufa nzambe bunanga na ekangami banda ba moi nzambe lobinini nzambe
pour na mboka Congo. Pourquoi nandolela nzambe pour na mboka Congo? Parce que les pamboli na ngai eza lié pe na kati ya mboka oyo. Si ce pays ici eza maudit ngai pe na kozala parmi, parce que ndeko na nga tikane biso lokomoko. Okozala par exemple Amérique, okozozwa nationalité américain, okozozwa nationalité française, okozozwa nationalité italien, okozozwa nationalité canadienne, okozozwa nationalité nyonso to oyo yebi ozwa wana, mais ba ke terre d'origine na yo ezali Congo. Alléluia. Yango mona Moïse na kati ya bana Moïse na kati ya Égypte, malgré tout ba privilège ebele ba pesa kiye, malgré tout ando vendre par pharaon, ando vendre na palais royal, malgré tout ando tamba na ba garde, mais Moïse aibeka kenga origine na ngai ezali Israël. Ndenge mona yo okoza na poto bisika nyonso tozali, malgré tout kolia bien, malgré tout nini meba ke mboka na yo eza Congo. Yango message oyo na sengi na yo pardon. Landa yango tina suka pona o participer pe na kosambu koyoka message à Congo sungo pour intensifier de prière ta moko sur message oyo. Nando sam je disais nando sambe la pona mboka pour kosola nzambe mboka oyo pona nini boye nzambe mboka qu'est-ce que je vis na moni bat ba kata bango mitu na moni ba mama zolel mama mwana zolela mama ni mama babomi. Namoni batu bokima na zamba, no kima na zamba musua nyati nyoka suye. Namoni musua alalaki na maya zo bata mabako bomete ngando aweli siye. Namoni batu mboto na kata ndako batumi bango moto directement. J'ai commencé à pleurer pour dire que bato yo basala nini, bato baboma nani, bato babotama pona ba souffrir et pona nini. Et pourtant tout baza bandeko na ngai. J'ai commencé à prier pour ces gens-là. Namoni bato na bifundi na mutu, bazo kende biska ba kende ebanite, batiki nyonso tu, basoso na bazamba. Namoni ba rebelle bazo sepena ba nyama na basoso bangulu ya batuana. J'ai commencé à demander à Dieu. Namoni batu ba meni ba biloko na mutu. Bisika bokende bayebite. J'ai commencé à demander le Seigneur, Seigneur, pona nini bato yo bazo souffrir boy. Pona nini bato bazo solution te. Pona nini bato ba lelela boy, ba pesinga solution. Bebi singa mboka na yo Congo. Eza sous la malédiction. Ba rappelenga nyona moni ba difficulté nyonso to. Singa mboko esengeli elongwa na malédiction. Na tuni question malédiction oyango euti wapi. Singa balakisinga origine ya malédiction bisika euti. Tala kufa ya bato alakisinga bakufa ebele de bato baso kufa ki. Aibi bo venger yango. Boyebi bat bazo sala boy, bo venger. Deuxième, abi soit après singa livre. Il y a des Chroniques chapitre 7 verset 14. Oh tungi to tangana yo. To découvrir livre wana elobi nini. Zamba lobi. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, simili, prie et cherche ma face. Et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Zamba lobi. Soki biso tomi kitisi, tomi humilié, to lukiye, to invoqué, Nzamba lobi ako guérir mboka, pe ako délivrer mboka, pe ako fungola mboka, pe litoi na ye kozalaka tango nyonso koyoka cri koyoka maloba ya bato mboka oyo ndeko. Na bene bande lipamboli na yo koza na pays nyonso tozali me lipamboli na yo eza lié na kati ya mboka. Ndeko, est-ce que ata okozwa ata journée moko ataka lelo ndenge oyoki maloba oyo? Ata 1 heure du temps, ata 30 minutes, ata 2 minutes. Osambela omikitano na epai eza bonda mpo na mboka. Esenge tosambela mpo na mboka na biso.
Pona mboke longwa na kata maldition. Pona mboke longwa na kata minyoko. Baseki biso petangu mulayi. To sambela pona mboko yo. Deuxième message. Nemone ba papa, ba mama, bana basi bilenge. Bazole la misala. Namone ba mama ba bota bana. Mwana bota mime mwana komi na 4 à 5 ans mwana lobate. Namona ki bat bazolela ba difficulté o ba mona. Namona ki namone ba veuve bazolela pasi. Bat bola mikanda bat namoni bat batanda na kina stade. Mutuna problème na ye. On dirait kaka na conférence. Mutuna problème na ye. Namoni mutuna babisi namoni mutuna problème na ye. Bat batanda miebele. Alors, namona bazo bisangai kende kwebisa mutu moko moka banda komata. Akutana mokonzi. Namone mutu moko avandi na kiti ni ya bokonzi. Natuni me bato bakozwa solution koma pona ni bato batondi na kata problème bato batondi ebele boye. Abi mwebisinga munda mutu ana problème na ye. Mais okoki kosala ke bazwa solution. Natune no sala ke bazwa solution ndenge nini. Bapesinga livre ya Juge chapitre 6. Dans le livre Juge chapitre 6, dans matangi yango ne bandele. Na moni Gédéon. Na moni libota Israël. Basala ki ba ane ebele. Na kati ya pasi. Swe baloni banguna na bango baya kobuka. Swe baloni banguna na baya kobuka. Nyonso bande ko sala esimba kate. Et ce to kiti. To komona bisika Gédéon asala mwa bilangani ya pasi me akuta ina ange abimeli. Gédéon muto makasi. Tant Gédéon abandi ko bisa ange. Abi na za muto makasi te. Ange bisete Gédéon zamba zana yo. Gédéon abisi nzambe soki nzamba zana biso pwani tomona makambo yo. Ndeko. Et cause à yo pour so biso so tuna peut-être nzambe question so tuna mosanza me moko question to mi lobela yo moko mais soki na ya solo prière na nzamba yo ka pona ni na mona makamba boy poni makambe ko melanga difficile ningene biso nzamba zana parce que tininga ine le solution. Gédéon a salaki tout pour na s'en sortir. Libota jono basra ki tout pour na s'en sortir mais simba kite. Zambe ayko bisa Gédéon a pese ba directive divine. Comment ko sala? Pe Gédéon a sala ki ndengi ange nzamba lobaki. Gédéon libota ne zwa ki solution. Mais na Israël il y avait des sacrificateurs. Mais na Israël qui n'a pas de lévites. Mais ba pesa ki solution na libota libota Israël était. Mais Gédéon okutana kutana ange nzambe azwa ki solution. Ndeko ozana ndengo yo kanga wana. Libota na bino kimia ezalaka te. Landa bien. Libota na bino kimia ezalaka te. Na kata libota na bino en na en ndenge ezalaka ko yinana. Ndengo zolanda ngai. Yolotaka banoto bayibisak. Olotaka banoto bazolanda. Olotaka banoto bazofino. Mona ba mari de nuit, ba femme de nuit. Ndengo olanda ngai. Libota la bino bat babalaka na pasi. Ba divorçaka. Libota la bino mutso bali fois divorcé. Mulibota la bino eza difficile ya ke mutu ndaza wana abota mwana moko. Soit bana misato na papa moko. Babotaka mwana papa na ye. Bien aimé message o ezali ya yo ba pesinga secret. Ba pesinga clé. Considérez landanga tina suka.
ndeko to landanga no za na chaise roulant ndeko to landanga za ba beki makolo et comment on dirait soki ni yo makolo vi makayo dans les vides okenda na hôpital ba mona eloko te mais makolo vi makayo ba peso ba kisi mais solution mona te obela ka maladie moko comprendre te utaka wapi obela na maladie ya âge na yo te ndeko ba pesi ngai clé pour na yo zo solution ba français obi chaque jour c'est pas dimanche nzamba lobeli ngai pour na yo auto saka peut-être dim na yo mais solution exacte ndeza ono za mosala na me ministère na ekenda liboso te ndeza na maladi oza nango osali tout o dépenser simbité mabota ndoza ono bota kate tout esimbaka te age ezopusana bapesi ngai clé mpo na yo considere ngai naye na message mpo na yo kaka nzambe alingi aselo quelque chose makambo nyonso tosalaka bokobanda relation na libala malamu bosuka mabe bokobanda malamu bokosuka mabe bokobanda malamu bokosuka mabe nde naloba boye bana na yo propre base rebelle contre le balingi suko yoka yo te on dirait ndoki okozano mpe ndoki te bandoto olotaka ezobala na vi ozomene te alleluya ndenge olandanga osali tu mpo nozwa mikanda me mikanda eboyi koya osali tu me esimbi te osali tu me mpo nosomba lupango na Congo me esimbi te alleluya nzambe alingi apesa yo solution nazali na kati mabondela makasi mpo na nazwa solution ya bana ne bazwa solution mpe na ya koloba yango mpo na yo obika ningi nayebi na tie entre parenthèse biso eloko moko peut-être tolobaka ete ngai nalukaka nzambe ngai moko ningi nayebi biso eloko moko histoire ya pauvre Lazare na Abraham. Lazare tanga riche akufi akutani na Lazare avandaka na tolo ya Abraham. Bisika bachaki riche même mai ezalaki te mais bisika Lazare azalaki mama ebando monana. Riche bisi Lazare ekomi na mokanda ya Jean. Li riche bisi Lazare pesanga ta mai. Abraham ebisi Lazare ebisi riche tango Lazare ando souffrir na mokili bando pesa yete. Ne riche ebisi Abraham pardon tinda ta Lazare ene kotia bandeko nanga bazakuna batika kosala mabe parce que banda koto nazo souffrir. Abraham à répondre Lazare à répondre riche pardon à répondre ye kuna ba Eli bazali le lonza matermi singa libos na yo lokola Eli na memela yo message solution oyo nzamba linga pesa yo na kata problème ozanango na moni to continue bato prière il y a 2 jours pe na moni osambela pona bato bazobika zebi singa ibonde la pona bato bato bakobonde pona bango bakomona le miracle ndeko ningina biso loko moko na kata ba domaine nyonso tout ezaka na ba faux pe na ba vrai. Même na kata domaine na ba soda au moins policier asala musane ya bien musu asala tracasserie au moins même na ba pasteur il y a des faux pasteurs et des vrais serviteurs de Dieu. Na tango Eli amoni ke ba prophète ba escroquer ba kosi ba na Nzambe tango mulayi Eli abiso bango to kende na ngumba bao moto ekitande wana za ya Nzambe. Ce moto ekiti ne to confirmer que ya so bino boza ya Nzambe mais ce moto ekiti te se ke boza ya Nzambe te ba prophète abali ba beleli moto ekita etumba holocaust mais moto ekita te mais tant comme tant ya prophète Eli asambeli pona asambeli lobaka ka mibale misatu moto ekiti parani na loba nini Nzambe ayoka ka losambo ya ba faux pasteur te Nzambe ayoka losambo ya ba faux prophète te Nzambe ayoka losambo ya ba faux
faut évangéliste te nzambo kalosa mona bango te bakobanda ko promettre yo miracle mais okotikala komona yango te parce bazona monopole ya kopesa yo yango te. Ne suis pas tous les témoignages bapesa lukuta mais nzambe alingi apesa yo solution. Bengi ba pasteur d'évangile ba sambe pona yo mais ozo solution te. Alléluia. Otie bongo na kata ya répertoire na yo ba conditionner kutu ba sing na ba mbongo pona ba sambela pono eza biblique te mais ba otikala kozwa solution te. C'est parce que bazana monopole ya ba personne monopole ya kobela nzambe te. C'est pas n'importe qui peut invoquer le Seigneur penza masala. Lelo on se retrouver na vrai prophète. On se retrouver na mosala nzamba sole prophète Enoch. O ba pesinga imanda na sambela pona yo. Nzamba bina kata mukanda ya Malachi. Abi mettez-moi à l'épreuve. Mais quand Nzambe na ngai ya ngai mekaye. Nzambe na ngai nazo promettre yo aselo quelque chose. Na problème ozanango. Que ça soit maladie, que ça soit makaba poigno stotangaki. Nzamba linga peso solution. Na prière nanka quand même il y a 3 minutes. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, soit semble même pendant 3 minutes, il faut miracle monana. Na prière, il y a 3 minutes, kaka. Zamba lingi apesa yo solution ya vina yo. Soko douté au père de parce que Nzamba lobi na Hébreu chapitre 1 verset 5 kodima okomone le côté. Mais le lo ninga sambela pona yo. Nazo croire na Nzambo na sela ke makolono anezonga no. Nazo croire ke musala libala bana na yo bakoloba kotambola normal. Est-ce que ozo croire nanga elongo? Soko croire nanga elongo Nzambo abi maintenant Matthieu 11:28 abi venez yaka. Nangina sambela pono gratuitement. Numéro nanga ezali plus 243 89 75 20 566 plus 243 89 75 20 566. Prophète Enoch nangina yambo na téléphone.